Bébé Henrietta a évité na jie oyo rando moko ya makasi ebanda. Bandeko boko yoka batu bako loba pona zema Karine pona kobotama ya bébé Henrietta meto sepelaka batu wana baloba. Bon, to sepelaka na koloba likamo susu te. Bien sûr to banga rando te. Mais rando moko il fallait ebanda. Ebanda na jie oyo. Contenine. Na explique binango malamu na tchape ba audio po na boye bake papa robot ezate lokola lela rando azo provoquer rando azo luka rando eya akoti gene po rando eya. Non. Eza rando oye preparamaki yango moko. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko rando bel et bien ezalaki annoncé le 12 juillet na porte-parole oyo bazali basala groupe ekiri moko ebombama ese salamaki na denosaka ngo me botiaka kate nekiri wana ba préparer rando ya plus de 3 mois contre nani bazotalisa neti minduki kote mosusu me rando yango ezali contre la Chine principalement contre Karini Mokonzi la baronne. Boyoka nanu porte-parole ya ekiri wana. La minute Jaël Jaël ne yende soka bini absence de CP. Leader. Le roi Rawera. Ok. Na concert ba ndo beta ba fara fara. Wera yena concert ba kotina stade. Ok de katira bu. Ba tunyo so population de ce kena wera. Bon. Ose la sko Jaël. La minute ataba matière exact 10 20. Ce qui Jaël kaka yena matière. Piu. Leader. Ok. Nakanisa boyoki porte-parole aza muto mosusu te mwana ntsuka y'équipe nationale. Ndenge aza wana bazali ya koprepare na ndenge ya kosakana te. Alors bango boyebi rêve na bango ezalaka ndenge bazalaki na équipe nationale oyo aleki moninga azate. Alors bamoni batikali penza sima mingi na Karine Mokonzi. Ba oyo baza na Afrique na ba oyo baza na poto bamoni baza kaka sima. Surtout tango bazomona na ba oyo babimi na poto na ba oyo babimi na Congo mosusu na ba oyo bazalaki na Le Kardashin na kati ya media bakombo evandi bakode ezo continue bango ban équipe nationale bakode elemba ebunga kutu. Alors basali ekiri na bango les bénis de Karine Mokonzi lelo bakomi les abandons de Karine Mokonzi la baronne. Na bien la sœur de Dieu. Équipe nationale on le côté en wapi. Na bien la sœur de Dieu. Équipe
nationale on le côté en wapi. Na bien la sœur de Dieu. Équipe nationale on le côté en wapi. Yango ba preparaki yango kitoko na jie rando ekozala. Surtout tango batali jie bakomaki convaincu Karine Mokonzi saboti na juin. Le 14 juin balobi ok moment ya kotake yangoyo poto zo problème ite na Congo ba ope ba na poto ba zo problème ite kaka nde ngwende ya Karine Mokonzi tozwa yango na rando moko loyal biso tokotumbula la Chine te soki bamoni totumboli la Chine to totumboli Karine alors tokoloba bato nyonso mpo na nini basiliki te mpo bakobimisa ba audio selo bango loba komba Karine zala serie mena komba Karine kati jela lobinde zana oyana ba audio aloba nango akoya na makambo oza na telefone na ye abana yi kosala ne koza na équipe nationale problème ezate tanu to mona oya nokia ezala ba audio nanga bana solo ba Miriam ninga bana kosolo na ba Nida tanga Karine ninga bana kosolo na ba biso te Karine na ba Lekechu ninga bana kosolo na biso nyonso Karine komba Karine telefone wana ezali tanga komba Karine ya na awa na YouTube yo sali tout se préparer pour nani to vendre pendant 3 mois akangi matière mama mangungu na akotisa matière na YouTube pendant 3 mois azamu ta bilobela akoyindisa na YouTube bilobela ko akoyindisa la CRDD like ta vidéo ya la CRDD ya na tina note ya wo like te azotala yo okay no wa la CRDD ya la CRDD atolobi ko ya lobano nini ya lobano ria ngane mna loba eza problème la CRDD so ba audio pe soke zalaka ya solo to Jael akoti bango lisusu na poche ndenga kotisaka biso tango nyonso na yebite mais eloko tango tozomona mwana ntsuka équipe nationale oya koma hypocrite azokoka kutu kotanga kombo ya Karine Mokonzi te abengaka kaka babiso oyo Cynthia likambo nini boyeko d'abord c'est quoi oza hypocrite oui ba définition ya hypocrisie okomi nani challenge définition ya hypocrisie oui bah non définition ya hypocrisie moi je suis pas hypocrite ma chérie mais oza la hypocrisie je peux pas être hypocrite mais zomonana nako koza hypocrite pe na vie nanga mais c'est quoi za hypocrite yo moko yebi na wa lesa to se soutenir kaka mutuellement en tant que sœur yo soutenir to lesa mninga zate depuis to za na kin wana ko soutenir ka mutuellement mais mutu na mutu asalaka bien na point na ye maman et le côté hypocrite c'est ça une famille c'est ça une équipe donc ben la équipe nationale non yo za hypocrite okomo naliko koma on va de soutenir mutuellement tu peux regarder ça division pardon ngana sa division de problème au boya nani j'ai les amours de pétage j'ai la nela ba commentaire ya boy s'il te plaît arrière de moi Satan s'il te plaît nani Satan nani kebala yo alors bakombo ya Jael le ketu atangaka na facilité le ketu azana quantité mais bazali ba o baki na équipe nationale na kalisa batie na bato mosusu donc ba audio wana elobi ye moko porte-parole bakokanga na yango internet pendant 3 mois elakisi bakokanga internet pendant 1 année donc plus de 3 mois po tango zoyoka balobi ke tango ekobima ndenge ye porte-parole alobi mwana ntsuka alobaka pampamba te soka lobi azoseka na fier nyonso mpe azolia elakisi esigne moko aza penza sir
pendant 3 mois bakokanga internet elakisi la Chine ekoyokana te, ba mida bakoyokana te, ba essai de Panama bakoyokana te, ekiri nyonso eza na Congo ba janvier ba charge ba Nadine Mukendi bakoyokana te pendant 3 mois. Mais ali pendant 3 mois te bango bayebi ke pendant une année ndenge bazo lota. L'équipe nationale ekufa kala. Amazing grace of glory. L'équipe nationale ekufa kala. Bana bakotama. Yo bana bakotama ya beta ma sur l'équipe nationale Chili. Quel problème? Lelo moto dans ma casse. Surtout eloko ezosala bango esengo bako dominer Karine Mokonzi pe ba dominer la Chine parce que bango ba yebi soki ba dominer Karine Mokonzi alors ba dominer internet mobimba wana pe eza lokuta te mende bien sûr bako kokate mais soki ba koki ko dominer Karine Mokonzi automatique ba dominer internet mobimba média nyonso. Mais lokola eza nango kaka bandoto tout d'abord oyo batie leader Jaël Show mwanaki Mpombulu atanga papa Robo na bengi mwanaki Mpombulu te bino moko bokoloba papa Robo obosani poste no mwanaki Mpombulu mwanaki Mpombulu euta na famille sikoyo oyo aza mwanaki Mpombulu na kati ya famille pe libanda tina kati internet. En tout cas, bache leader. Boyoki porte-parole yemoko alobi. Jaël azaloko la wera. Soka bimine stade batu nyonso balandiye. Elakisi boye. Tangu Jaël akokota na internet batu tu balandiye. Biso totikali kaka komema bébé Henrietta. L'équipe nationale ekufa kala. Amazing grace of glory. L'équipe nationale ekufa kala. Bana bakotama. Mama. L'équipe nationale ekufa kala. Amazing grace of glory. L'équipe nationale ekufa kala. Bana bakotama. Passé. Dona bota na koma ti mama. Tu beta kama sur l'équipe nationale yaya. Amtakanda mkuse. Dede. You héros. L'équipe nationale ekufa kala. Il faut pas 2 ans passés. Dona bota na koma ti mama. Tu beta kama sur l'équipe nationale yaya. Dede. You héros. L'équipe nationale ekufa kala. Il faut pas 2 ans passés. Dona bota na koma ti mama. Tu beta kama sur l'équipe nationale yaya. Amtakanda mkuse. Omemi bébé Henrietta obemi opesi mutumoso amemi. Omemi otiena poussette obando poussa poussette. Mosusu tozo sokula basani ya bébé Henrietta. Pamba te bango wera na bango eza Jaël Show. Yango wana nga papa Robo. Nakangaki mutema pona monaki yango maseki. Mais nakanisi na lobi te. Ata banda le 12 nakangaki mutema. Lelo tokomi le 24. En tout cas ebongi na lobakaka. Po soki rando yango ezoya te na ba audio. Ezali po bébé Henrietta abotami. Nakanisa bazo yokana na se basala stratégie mususu. Yango wana lokola ba charge ba défenseur ba bimi lisusu. Awa pe na poto na chez Mokonzi pe na ba site elobela komukobata Karine Mokonzi baza préparé na ko détruire bat nyonso bakoya contre Karine Mokonzi pe contre la Chine. Yango na lobi tikana bimisa kaka na loba yango. Boloba te papa Robo yozo provoquer rando nga nazo provoquer te
bien sûr naza na posa ya provoquer rando wana na kokosa te mais lokola bango moko baye alors nga na kosala nini ata bayaki te na koko konte na nene ya kilokelo ya lipiromane pyromane aumelaka te akopelisa moto rando koya kaka oh rando ezoma pamboli rando ekumbama oh rando elengi rando goût au commencement c'était rando aujourd'hui rando dans le futur rando oh rando elengi rando goût rando sukali oh rando boni salaka gelengi boye rando soko manke nga papa robona satira bien oh rando elengi rando nana sala rando utana mona likolo rando oh rando elengi rando gu rando sukali rando guna gu oh rando oh nini comme si on mutu aza proche comme si mutu wana aomona oyo bima na vrai compte te ayo bima siko na faux compte okoma te ma ba faux compte ezala bato ka obalanda biso ka libanda te ezala pe bato pe ya pembeni ambo tu vois, pour ne pas dire que c'est lui, c'est la personne en question. Mais comment on appelle la personne en question? Mais quand on l'appelle comme tout en tout cas, il y a un peu. Comment on dit? Il va commenter en dessous, il faut qu'on le là. Ok. Bien, mais tout quand on a côté n'a qu'à pour le passer bien au monde. Même la réaction. Dobano. So bon moni muta réagir. C'est le mot de ça ma casse. Sigoni. Pour comprendre mutu. Répétez. Tout est soutien des mots dans le lieu à ma case. Ok. Si on a moto, on a pu aussi. Bon. Namoni on a kanda. So Nathalie obi on a kanda. Si on a moto, on a pu aussi. Mais nazo mono siligi ya mwana lobi bongo. Nini? Na silika la ngai te. Ngana mweto siligi. Ose. Na silika la ngai te la sœur Dédé. Na kanda te aya. Ngaba barobo. Na posa pe o silika te. Mais na conscience c'est l'autre. Tu vois? Conscience la ngai est tranquille, je me reproche de rien au fait. OK. Dina fanti na penza boye na uchi olia banda tongo na lete ko lia nyoso ya ngo. Wana problème ya. Tena nzala makasi. Rien na uchi olia. Na mono zo beta 12 hein. Oh ça a mutu ba 12 yo. Mutu ba 12 te. Nini? Hein? Nzala mutu ba 12 te. Bongo zo sala. Même j'ai soko za ndeko j'ai tout za soki fana j'ai chez pas moi. J'ai le goût à bloquer moi. Nzala mutu ba 12 te. Nzala mutu Moutani. Jocelyne m'appelle, elle doit répondre. Quand elle va un message, je me suis dit, Jocelyne, elle a besoin de répondre. Comme si on est proche. Approche. Comme si on est proche. Si on a un vrai compte, on a un faux compte. On a un faux compte. Tu vois, pour ne pas dire que c'est lui, c'est la personne en question. Mais comment on appelle la personne en question? Mais quand on l'appelle comme tout en tout cas, il y a un peu. Va commenter en dessous, il faut qu'on le là. Problème est Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, des boss, il y a ni à faire danger, donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, Nzamenangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, des boss, il y a ni à faire danger, donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, Nzamenangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, des boss, il y a ni à faire danger, donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, Nzamenangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.